Félix apesaki pourcentage kota na biso ya bato ya IDPS 70%. Bakabuya bazwa yango bamoneya yango bazwa bato ya baeglise na bango batinda bango na place ya bakombata. Batinda bango na place ya bakombata. Po batinda yo okende kosala ifo banda kobenga bango kokumisa bango kosalela bango dialelo. Ndasiko na lobaki na IDPS na kokumisa kaka o babengi Tshisekedi le père lokola ye azate na kokumisa Faci. Bango babi ban lokola yo zoboya ondima biso to final. C'est-à-dire mukolo Faci kolamuka na tongo mili mouvement ya ba martyr kotie na mutu. Mukolo wana so alobi que c'est fini avec la coalition. Nde ba ebisa bango bakonanje te. Bakosila lokola mungwa na nzungu ya ma famille. Dans lokola mungwa lokola madesu na nzungu ya ma famille donc bati non, IDPS c'est trop dit pour bango ba IDPS te bazande na o babengi na moi parcelle à pouvoir na bango ya ba AI ya ba intérimaire le quoi bazana ngo la suite na ba prise de position na ngai bazana moi esprit dose dictature bazone di ma contradiction te. OK, le choc des idées jaillit la lumière. Ba kwesa ba bigi na kota permanence te nga naza na nga l'aise naza membre ya UDPS parce que jusqu'à preuve du contraire kokota permanence te eza ekolongolanga vaccin au Tshisekedi apesa ngate, c'est-à-dire na kolobela évangile ya Tshisekedi même na Chine même na Mbandaka même na Sankour. Donc naza na UDPS les andé bango baza égoïste bakomisi IDPS loko ali kelemba bango balie balingi bakombata msu baliate batikalaka neti pan comme redynamisation à partir zate des conflits baza ba conflit na bato belé kangate ba Germain Sabani ba Paul Chilombo David Mukeba baza ba conflit na bato belé donc ezaka ngate mais finir par kuzwa babengi mbano na bango. Oui, fils ko ba to moni yo mo bona le fils ko atako ba bengana na kati ya lopango ya permanence mais fils ko na kati ya opposition fils ko na pouvoir à ndemo. C'est comme si tu as pouvoir ya fils ko c'est comme dit a ko liera na ba coalition et non na ba ko pesa na kati na ya famille politique na. Non, Kolowate Félix azoliera na ba coalition. Félix apesaki pourcentage kota na biso ya bato ya IDPS 70%. Bakabuya bazwa yango bamoneya yango bazwa bato ya baeglise na bango batinda bango na place ya bakombata. Batinda bango na place ya bakombata. Po batinda yo okende kosala ifo banda kobenga bango kokumisa bango kosalela bango dialelo. Ndasiko na lobaki na IDPS na kokumisa kaka o babengi Tshisekedi le père lokola ye azate na kokumisa Faci. Bango babi ban lokola yo zoboya ondima biso to final.
nazo kemba problème ya te mais combat mutu ba efasa yango te lokola makomi be critique na tableau. Moi j'ai lutté pour partir et résister na ba vent ebele. Soki na kendaka na Sami Badi Banga mais na boyaka pona bunda pe objectif na ngai alaka ke Fatia za bukonzi nga mutu na loba verbe retiré Fatia retira signature bango ba ignorer ils ont même des négligé ba représentant à UDPS tout à travers le monde. Ata ba bengi bango ba mona bango soutien te bato ba ndeko kotinda ba 100 € ba 1000 € pour tout fonctionner. Ba mona sou ba koma ba nouveau riche depuis ba matin na cheval. Ngape na go bondela bango te elo na elo kweza suka nango komba na ngai ba sacrifice na mona e ko justifier ngai. Oui, fils Mokoko to bete pour moi. Ah ya la avec récite pour za président ya nord sud est pour ouest na centre. Absence ya mwana mboka Vital Kamerhe les empêchements. Les gens batu misusu nde ba lingaki ba komisango problème. Président akendaki na Goma aboyaki mama Denise Azala po baninga balobaki mama Denise asali propagande pour réussir na Kiswahili. Akendaki ye moko asololi po aza président ya Baswahili, président ya Baluba, président ya Bangala pe ya Bakongo. C'était une réussite mais na Goma déjà président sapesaki message alobi ke mabele wana ya Goma oyo eza arrosé na makile kokoma arrosé na kimia pe batutu oyo bazwa este cop bayebaki kalate place na bango eza na life. Vidéoconférence oyo basali ezali liboso erataki bakagame bapesaki baraison Kagame akoko po aza na cop na Congo lelo akoma kosala batelefone Android na coltan na biso azomona ke so basali masolo ba signé cop nego ako bandoko sakaza na diarrhée ki akufeli mwana mais mwana akufite président siko yaza na intérêt ya Rolanda bango po et pas na yende za déranger vidéoconférence et salami ils ont déjà un pas il y a diplomatie où ils ont réussi donc il faut toper cet encouragement na makambo oyo mokonzi mboka azosala déjà sur le plan diplomatique. Oui, c'est beaucoup. Le président a voulu que chef de l'État na mboka na boto na Belgique. Comme le président c'était Kabila au président ça 18 ans na mboka Congo, comme le ngana l'État Kabila tiki na mboka Congo. Président passe na passe. Kasi ya ko continuer toujours pour baité. Vanessa Félix na pouvoir que coalition ya ngende ko sala. Les abisso peuple de Vanessa Félix na pouvoir wana il faut na rectifier. Problème ezara nini? Il faut goyeba. Même nga na d'accord na ngote. Pe naza d'accord na ngote. Naza d'accord na ngote batu baloba komo bo la président soko lobi bo eza kozanga koyeba. Naza d'accord na ngote. Kabila sala ba crime ebele na mboko fati ko mema charge na été. Tika ya mema charge na moko. Kabila asala ba crime ebele Kabila na mandat na ye na pouvoir ne ba Rossi ba kufa ba Thérèse ba kufa ba combattant ba kufa na permanence. Kabila il faut justifier yango pour ba famille wane se consoler. Ba kota likambo mutu te président oza muta bolingo mais ato lobi biso to tikete. Kabila il faut kota boloko na Congo. Kabila okende CPI te. Pokuna bandolala na prison mo climatisé abandolia ba boudin kuna. Kabila il faut kota makala. Sénateur à vie, Bachaki Ango, Baveruya qui loi, mais la loi divine, les ensembles étaient commissaire sénateur à vie. Les abat, Togoleva Kabila, au Babengi, immunité na Ewana ya sénateur. Kabila ba Okangaye. Barotia na makala pe na cellule moro et rozala payant $5. Mbongo ba okota ministère de la justice. Batu msu baya na tongo ba bwakeli so ba futi $5. Msu aya betie makofi mibale. Kabila il faut assumer conséquences oyo atiki Congo na Kinshasa batu bazo mela ya mabulu. Atiki Congo na Kinshasa
na situation moko boye mibe kufi likola batune bango ekasanji babomi miba po bakendo bala bana na bango ya basi atiki Congo na situation moko boye Jekamine kufi insécurité na est province ya Kivu ekomi COP Kabila aza responsable ya makambo wana eloko wana pati convaincre biso peuple congolais te mpona Kabila donc ti ndenge aza na tolalaka na nzala na ye tolalaka na nzala Kabila donc Kabila c'est le mal du Congo donc eloko wana na discours ya président makambo ya bien alobaki ke akobeta de mandat na ye alaki réponse na bato balobi kalinga koma dictateur oui fatia kobeta de mandat na ye mais biso IDPS tokozala na bukonzi ti yesu akoya ti yesu akoya yango bokobela bato na recensement na 2022 aleti Félix Tshisekedi pouvoir ti yesu akoya aussi longtemps kuna na kor ya Nairobi bayokanaka na molingane Kamere soki azwi turo oye pazo ata kokamela ngo aza makala lekoma toseki makala mbango oke président Félix aketi yesu akoya non essence nalobi accord à Nairobi alaka bongo te accord à Nairobi alaki 2 mandats 10 ans vous comprenez accord à Nairobi alaki bongo donc accord pe bakoka tango pe barésilier accord le problème ali fatia kosala 2 mandats na ye soki asali 2 mandats na ye ngai na ozala candidat na présidence ya IDPS IDPS yozo chango egali lede kawana kabuni na koliti ne kabuni allez faire les sondages lelo bakomo lobake fils nko tu avais raison lelo bakomo loba fils nko tu avais raison nga bapesa anga ka raison na sima mikolo ba comprena ngate mais message nange se kangi Congo na makambo bakabundu bazosala na kati ya parti je ne crois pas que so fati atikeli biso bagarre na kati ya congrès bako gagner ngai ba opola zanga mbongo mezala na bato je ne crois pas les acteurs que batunde oyo baza batumsu bazala na jalousie nanga po bamona ki ngai nazo mata eza ba jalousie donc eza ba makambu ba jalousie banda pe moi kala kabunda ya matibo ya lobi ke avion ezikaki avion boezi ya chauffeur à président alobi ka avion ezikaki eza o babengi météo ngana ye na lobi ezalaki tentative ya coup d'état so babomi chauffeur no seke balingai baboma yo mbamo alingi insisté bakombata babambi ye mai yango ndo monaka babetanga bavimbisaka nga motu basali ba scénario ebele idée na bango eza nini baosentir que après Fati Rozalanga eza guerre ya leadership nga pe naza na kwe na nga ata coalition on eza accord pour le gouvernement eza accord te po yozo ndimama IDPS et IDPS ekoma baza na coalition pour le gouvernement IDPS soutient Sadak jour yango IDPS ekufa pe le même jour est-ce que ton dimara un jour IDPS au sa coalition na PPRD ton dimara mi salama lelo mais et salama po ba ko salema bongo fils moko et salama ka po ba to ebele ba koma ke souffler ba loba ke to sala ngana loba ke coalition eza ya national des membres le quoi bolobi boke sana ba onga na osana ngate po jamais nga mutu éducation ya le peuple d'abord na ko ke sana bato baza bato pillage na boyaka na ngai soki na ndima na bibo otoke to sala na bango mais ero lem susu ozalaka attaché de presse na nga po to banda no kala te nga na bosa na rate na bosa na rate to mona ba bazozo bapuya baya ngai dala naza muto yo amemaka ma idéologie ya solidarisme ya Tshisekedi ya ndo moni même na o babengi structure na nga armée de bâtisseurs tshisekidiste natanga avuma mingi na soutenaka Fati mais natanga avuma mingi kombonete nga eza le père mutu aza maître bakoma kobenga nga l'élève du sphinx c'est-à-dire nga na monaka nde Tshisekedi
yo ndimi Tshisekedi soit abimaka président linga sa coalition na bato. Dans le problème il dit que coalition wana eza bato ba uta soki ba Venezuela soki ba Bolivie bato ya diaspora oyo toyebaka te na kala. Po biso toyebi bato ya diaspora oyo yo alaki la msu tosali émission lobi fils mko babengaki batindeli yo mbongo. Mais ba oyo baya oyo toyebi place so ba uta ba Chili toyebaka te. Bato wana nde bayaki balobi na tokende na coalition. Lelo coalition oyo komobota ba problème. Ba problème yango ezobota ya ba minembwe. Ba problème ezobota coalition eza problème. Coalition conséquence nango. Yango nde président oyo bato baomona ke aza aveuglé na coalition alobi na bato boye. Alinga coalition mais akokufa mpona coalition te. Pe auti koyebisa bango na Bruxelles ke nzeto esimbi bino so bokati yango na si bokozinga ti na lifeli. C'est-à-dire mukolo fatia kolamuka na tongo milimo vraiment ya bamartire ekoti ye na mutu mukolo wana so alobi ke c'est fini avec la coalition nde bayebisa bango bakonange te bakosila lokola mungwa na nzungu ya mafamille dans lokola mungwa lokola madesu na nzungu ya mafamille donc batie mungu isili pour ça banange bakendo vivre une autre vie na Brazzaville. Oui, fils, tout le même rapport mapping, ça fait 10 ans déjà. Kasi to komona kaka makila ya bakongolais ba et dans la justice, c'est comme si ba beta na bango justice au ça matin, ba famille ba victime ba ko na 10 ans jour. C'est pour ko est-ce que Félix a beaucoup s'impliquer topé poser la rare à l'aime supposition ko Kabila ça qui a côté topé ça té likia la personne Félix a également condamné ba to ben ba terre ba massacre ça. Félix a condamné ba tout terre. Félix a sa justice te. Justice ba juge nde il faut avoir responsabilité na bango. Au moins il est baké ko enquêter sur bancalisation. Ils ont senti que 260 millions de dollars et bunga 50 personnes bali à Congo. Est-ce que Félix Mtatinda va passer l'enquête wana? Félix Mtatinda va passer l'enquête wana. Ba juge ba avoir responsabilité na bango ke baza banzuzi. Vous comprenez? Ba yango nde na lobi ke koya koloba na batu ke oko protéger Kabila tala ne ba rapport mapping. Kabila na kati ya rapport wana so ba biba kota na kati. Azata na 95% ya ba infraction sala économique, sociale et politique. Mutabongo sikoyo yo ya kokotela e ozomona te ke ko simba. E ko simba te. Ya ondenga nazoloba vérité za bokabwanité. Tozaka te to sala ka diale lo toloba Fati Beton. Des fois il faut to critiquer pour salami. Discours wana place na président ki libanda. Siko mutaboye aloba makaba bwazaka ngai. Ata batu baboyi lobi bakondima. L'air na yebisa ba que coalition eza makambu to milukeli. Baboya ka lelo ba. L'air na sa kabundi kita na cheval. Pas de comment on peut se raison les lots. Kabunda matin na cheval, qui dit, tu vois les goûts du pouvoir. Tu vois les goûts du pouvoir, filmez-moi, c'est. Kabunda lobango. Mais les lots siko kendo yebsa kabunda makambo coalition lingango soutien. L'air à salagi ba coalition na wana asala manifestation ya ba martyrs UDPS. L'air ba longo lenda ko moya osama kambwana. Au moins te batu mo bazoko sa batu mais ba tozape banata. Donc le problème est que na minute makambwana il faut balandela ngo banzuzi bazwa responsabilité na bango baza tout un pouvoir. Ça veut vers la fin émission ce fils de photo beta na matali minembo ekokende. Azaria Sorobe wa babi minembo ezaki niveau beaucoup kala biso le ne ba congolais qui minembo ekokende les banso ba ko fils de photo. Ça fait ça que beta kara na matali minembo. Abeti karate. C'est comme ça que ça va s'impliquer dans l'autre. Alors bien on a goma minembe etika na Congo ngasko tant que garder le temple na ende koyebisa ube wa boye. Oyebi bugera ube de gracias. Oyebi bizimanka. Po babima Congo yo balata bilamba bana basi batia vuma plante nde yo tie ya kabelo po babima. Po soki babima ka aéroport o muzangali aba. Ndenge yo kosuka dernier pio ya Kagame na Congo.
abanda makambo minembo depuis RCD minembo eza piège batikaki bamona ke so bango basali yango batu baya lobomoni azala Rwandais asali yango pona boye batikaki piège depuis 2013 na gouvernement Matata lelo tozokamwa bandeko na biso ya Lamuka Fayulu na Muzitu surtout bango mibali bazo se permettre koya koloba que Félix ateki mboka aza kolama parce que moi que Félix a koloba loko te yango tika biloko wana mwasa mwindu tika Muzitu na Fayulu bazalaka na parlement tango balobaka te n'époque wana toye ko comprendre bango bazao babengi ba vie jaloux yango nde toloba boye si s'agit ya ça contrat na Satana vous comprenez si s'agit ya ça contrat na Satana pona ko garder kimobimba Congo to salango ngata ke garder du temple poto pesanga kanda makambo sur 270 communes oh il fallait ba komisa ba commune yo poni kaka o babengi minembo po bengi si ambassadeur avani na mabele azoloba ekope bandi ya Coltan ambassadeur wana tokalo na po amanjilo tokaleo pona mabele ya Congo tokoma ben poli le premier za makama minembo wana ozomona wana Robert Wameba yebisa comme ministre d'État chargé des relations avec Nzamba Aboyaka. Kaka ya décentralisation. Azado. Akoti Saba Rwandais. Mais le problème est ali présent ça lobby. Ngatange gardien du temple na lobby boy. Na mae na onction tisere ya pesanga les pères. Ata batumsu na limité bazo boya. Mais nous avons lancé mot d'ordre na peuple congolais. Nous avons lancé ma marche citoyenne au Babengi na thème na Lingala. Congo ekotika la mobimba ndenge nzamba salango. Je suis Minembo. Marche citoyenne na etali mutala mukati. Etali o mutayi de persité o ya yebaza congolais. Intégrité du territoire. Marche wana nazo lansango ata yo kozala empêcher au soutenir kaka na po na soki bomoni na bimi na likamba marche c'est que tisege ya sa bimela yenga na buto ayebisinga sala yango pona mabela Kongo na minito nazo loba boye wala police ko kanalisha na direct ko to moni mikolo ndenge to tambola kina ba mouvement citoyen ko senga kolongwa penza ya Vincent Karega ambassadeur rwandais to moni la police na ça c'est beti bato bazoki lobilobi ko bima pona minembo comment tu vas ko empêcher kana la police toko bima la police en le gola eza ya ba eza na bato Kabila oyo baloba empêcher bango pona ambassadeur wa Rwanda na oloba we Félix alobi ke akolinga obengane te alobi na bato na ba Rwandais bate yae asala kaka ki impoli eza pasi comment na image mo ya mwana mwasi mo bazuye ba violer ba commissaire neti mutu aliboma ba betie masasi akufi na Angola na koka ota image wana makambo tu tozate onde baloba na Bible ke ba betie mbata apesa litamo soko betinga mbata au Congo pe fe zongisa na minito ndeza boye masu wana na opesa numéro na nga ya contact bolobela mama milembo eteka na munoko eza guerre moko babengi guerre des minéraux. Le Congo c'est la plus belle femme d'Afrique dont tous les hommes se précipitent, se bagarrent. Moi c'est qui toko mibali ba wela rapé ba bundela tozana coltan oyezo sa ba ordinateur Mali est comme nango bazaka na même situation ba guerre neti biso tozana phosphate o bazo c'est la bilanga ba moni biso cop na bango commissionnaire Kagame babi yo pe to pesi ndambu banda ko sa ba téléphone Android mais biso mo ba kolo coltan tout ça la nango te to matisaki nationalisme to tika kenga mutu alamuka to nga mutu aboyi marche citoyenne wana nazo banda travail technique nango bobenga nga la plus 243
85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55 bobenga ngai naza na capacité Tshisekedi pas pesanga onction. Je vais mobiliser les gens et kobanda na kin et na Sud Kivu. Loi wana eza loi ya Nzambe te po bato mokili to kokwisa ngo te. Eza loi bato mokili basalaka to kokwisa mo. Eza ndoto yo ubewa. Ozoloba pe mutu akoloba no ke na justice, ke na justice. Kende na justice. Ba Congolais ba mona ke pona lobela makamwa minembe otenga na kasho. C'est bon? Pour la Congo dans 10 millions. Na yo ambassadeur États-Unis wana. Toza état souverain. Ba kendo yebise na anglais. Soki na yeba ki anglais mais na pesi au message. Moyibi ya Coltan. Merci. Vous wayo. Le gros docteur à décentralisation. Zéro commune. Zéro commune. Et quand tu as l'andoto aba, au moins il n'a qu'on nommé Bougumès Kuna. Et on a regardé bonnement comme ça. Ndoto aba. Matondi Natondi yo motondi ndenge boya ko répondre à l'invitation pour